Bonjour, bonjour, Nabafan Nangatu, bonjour, monde entier Mobimba. Ritana le mayeyo, babiko likambu. Donc, boyebi ka liso to betaka liso ambe tuka nyonso. Donc mbetu na mbetu nde on to beta awa. Donc émission na biso ya sans tabou, to lubaka bana baza la pembeni te, baza la musika. Parce que ezali sola papa na mama. Lelo to ekolobela. Tu ekolobela pour la papa, propriété à papa, na propriété à maman. Donc moi c'est faut aux à la propre. Mbali pe faut la propre. Au monde na ba fille mususu, to moi si mususu, banda tongo na sokolité, mais avant ne pe ki mazani pas l'aise. Mais conseil on peut se banda na basi même si ko sokolité, même si ko ebike na on a si musalate, il faut ça ni omi sur la nzoto, no so moni ko sur la elia autant au katata boye au changer sous-vêtement na yo. Eza banda na biso mbali misusu, bae barate, to banda na biso basi misusu bae barapete, ndenge nini ya kozala kosta nzoto na yemo propre. Bon mon à chaque fois les retirer malekaka, azaka saleté, na aussi banda na basi bozaka saleté, bozaka propre. Et on a papa pa outé musala aye boye, aye kambala moko, aya kosi bana mwasi na ye. C'est ce que papa coûte qui au saleté. Ça bien tout ça bien. Et ça m'a bébongo. Donc il faut vraiment que ça soit propre, au tirer papa. Et ça papa misusu a outa musala tango ya. Et ta coûte na kina mutu mo ba bete ke libaku. To coûte na mutu qui n'a qui n'a ku boye. Pona ke si ça pour ça na papa. Mais boye écoute maman yo no bonga makité. Maman na no sa kata soué mo kote lenga tikile ko le longa ko coûter la yo ça vraiment propre té na biso fille. Et ça vraiment bien ma casse. Mais na aussi nga pesa bandi on nga pa basi, et ça bien mi bali musuma peut banda tongo sokola été mais papa yé to bat o miso za miso nzama pambola bango pesa bango banda ko peut ko na ndako. Et bien miso papa pesa bango enzo papa pesa bango chance wana té. To ndaka ba âge. Pour na ko se placer ba papa. Mais atoki na âge. Au moins que ngapi na funa ndé na zabo ndé dokela mbaya na ngaboy. Tikala lukata mai. So bazana mai te ko suma mulangi no canadien. Ya mukia même si Suisse ta osombi mai na yo oye avant bo banda ko sangisa nzoto na papa il faut le canon étape wana parce que biso ba perte blanche et bimara biso ba papa pe otokaka o lingo sa no osokoli pena libolo na o bien au passant au soki ko sokola ki journée o sokola la journée o sokola mba moko na journée sokola kamba moko o mo ke papa zamu ba vitesse tika kana zwa mai mo bwena sa na bongisa nzoto nanga ki bo mwasi soko bongisi nzoto na yo si mape après pe papa a rozwa mai ka o wana a sokoli pe dikata na ye soka sali bongo sima bo banda entraînement na bino po soki papa sali bongo te yebaka soki papa zo suba po mbele bele ba yebi te ba yebi makambo te papa ko sa pisser asubi azune eloko na azungisa ngana na kati ya vêtement niko pangusa mais conseil na pesa na ba papa faut ko yeba ndenge nini ya ko bongisa nzoto na yo ezelo kwa biso basi soto ke suba faut pangusa yipe mbali faut pangusa parce que place lidusu na yo wana ezali etangisi masuba munoko lidusu ngevani speka place masuba etangaki eza dia ba infection. Et ça bien maman, ndinga atamboli pendant la journée toto kaka. Surtout na banzela ya mpende na sima na nzela masoko na biso. Na nis toto kaka makasi. Olingo sa nini ozwa mai osoko. La bo eza mbale bele ba sisaka basi na bango. Et ça bien na basi bele ba sisaka mbele na bango. Siko papa to maman, est-ce que on olinga na sisi otongo kota bopo kanga solo to nini? Et là, on a bêta c'était pour la bande konanga yangwana. Papa yeba kota propre na nzoto na yo. Papa yeba maman yeba kota propre na nzoto na yo. Si matroki na deuxième étape. Deuxième étape eza nini? Deuxième étape eza monde ya caresse na roloba. Musu caresse na ye musu yebi caresse te. Mais pour moi c'est à ma casse tomber dans ma casse faut ba non na caresse faut les can étape o eza caresse. Pour bandi caresse monsieur eza ki caresse bandi na munoko bandi quoi donc olia papa pena munoko ko ozo sisé hein ozo pa munoko mato malole muna yo eki na matoi ye baka pe maboko na yo eza na tola papa po papa point faible ne peut être ming ba yeba basi ming ba yeba point faible mi bali na biso te point faible belle na biso ezali na mabele na nzoto papa na makata papa donc place grale du soin ezalaka papa kozokisa ngo mingi mama kotango manzaka te koke gauche droite te ozwi ka place mutuana eza obandi ko frontango malembe ozo frontango si maliboko no moko peut-être moko na libela papa wana omona kezo kota papa na indusa papa zo kota na sentiment so sa biloko wana po mingi ba yeba te bakasaka peut-être na osise likata papa boyebe oui wa bezali faut sise papa po papa osise yo mais so yo sala ngo te moi te que otili papa libanda
donc ozo simba papa osimbi papa osimbi papa osimbi papa papa pe yo poso lingo motiver maman nde to lobaka kaka lingo moni kenena motiver maman osa nini biso basi to apena deux places o eza faible les points faibles na biso Nebi Sabino. Donc, il y a comme ce qu'on est étape qui arrive, c'est le babande qu'on a bassi. Bande on a bassi, peut-être bino bande on a biso, bino mi bali na biso, faut y bande nini, il y a au caresser biso, biso peut on point faible na biso, oyo pe bino bolingaka. Donc, pour faire le biso za nini. Peut-être on va nous caresser en zoto mobimba. Mais à la place mi balé aussi simbinga peut-être non comme on a appelé non éviter ça non éviter ça au memanga wapi. N'était ce que tombola nga so koto nini na éviter. Donc biso basi on va nous simba biso ma bim to ma belle. Nebi ke da tout ça qui caresse to lena ki bambanga o tsaki nga ma bilem na litoi. Mais oui ko kita sko na tolo na nga banzu ko simba nga sko na tolo. Après avoir ko simba nga na tolo, autre bakali desu. Osi pena papa kiti pena liboko na yo nzambe nanga. O kiti pena liboko na yo kuna. Na l'idée so luka. Donc so hotel pena bio se pena do o simbi ngo pena mutu na ngo wana o banzi ko vérifier mona mwambu mamonza na kati na biso wana na kati l'idée so. Nde papa linga pe maboko neza la soin. Pose maboko neza salité o pesa nga pe malade. Papa so maboko neza soin nde papa osani o banda ko simba nga na mutu l'idée so wana. Ozo simba ozo motiver nga. Donc so simba nga ndo sanga bien makasi. Ndo sanga pena bien makasi. Na ndingi siko wana tango simba nga na yebike nazo kota na comme ce qu'on dirait donc muchopie moi muchopie so batie mungwa ndenga ninga ndenga siko na koma siko simba nga siko na desu na ngawana donc bando sala nga pena bien zo motiver nga donc okomisa nga tina ekoma na étape ke to sanga nzoto na papa na yebike bolandenga bien ndena baki papa pas na droit papa na droit o peke yo pe faut komisa papa faut papa akomisa yo kana ma caresse wana cause après c'était que papa na yo no o gère qu'il est au bimisi mai obso to bimisa ka bimisi ngote papa mbonga koto na 400 nzoto na oté Lucas ko papa sani papa faut ça les fort tant ozo simba na mabele a oli o lèvres a ozo liboko na yeto musapi na ye azo simba na l'idée sous donc si tango verser to mo bene ke na verser de papa o salani papa o yesu kwa koti poso ko sala ngo yo verser te papa koti ka peto ko po zoka. Si aussi vous posez la malade, tout papa me donne malade. Au moins, tu zwingo. Donc, faut moi si pena bon que m'ba la caresser, si na niveau comme que à éjaculer, si ma papa sera continuer, de ça la bien. Mais na mingi ngolo lobela, exemple fille musu pa ba pose, tellement comme na moment si ko yo ça nini. Ya ko 500 autres na papa, ya ko sibana. Pour sibana ce qu'on a papa. Ce qu'on aussi bana na papa so ba pose té. Donc faut ba pose ezala. Ba pose moi bien faut ezala na sens que papa ça nini aya okota bikete ndi na zabu siko papa siko na koki na gerkile ndi papa ça nini a pousse siko pembe na yo ne comme to pesa papa makambu obite papa to banata na position oyo donc ba première section na esa bino kiblo no so makasi to tsango bicarbonate pharmacie ko lemba donc ça kalika ba position ndi o ça nini o pesa papa bilia na ya ça nini alia. Moi pour bida que papa peda koti na indusa koti na G yo bebi ke po koti na G Hollanda donc bata ma mibali na biso te po so bata ma mobali na yo mobala okima yo akeluka mosi libanda donc la ki se pe yo pe na ndako sala ba art la ki se pe na ndako sala ba geste mo ya bien pe sala maka donc yo bando bola mana okaka e papa kaka yaka akoti ni ba mo eza bolingo te wa se bolingo za ko kufa. Bolingo ko fatanga bike bo combiner ma caresse odeur au sali pena papa musala makasi obike papa esiko yo nina servi yo bilia na yo ndo zo pesi papa makambo o pesi pena papa makambo pa kota pena na G ba bo siba na pena ndenge sengaki eza basi mbali msupu ba kokate mona ka moi comme de coup ezalate on sait l'autre vous savez le côté donc pesa pena papa makambo pesi ko papa bilia na ye donc papa mi ki papa ya revendre peut-être yo za likolo na yeto papa vendre papa petit ya likolo papa o za revendre aussi papa makambo donc zoto feza ya kunabisa bino musala kwa mbetu esenga loketu hernios te sala mouvement maboko pesa la na se sala na ngome ninde eloko makasi o prise de finition ya suke za la kande luketu okoza po vena kiti mais ozo balancer ka papa malema moi cadence to ki ka malema lembe ndika ozo mona donc babi nyoso pete o pesa papa sentiment parce que papa côté na sentiment ta pas na posa sa karata su karata na kuma ko to mi balé mais bokompe na 3 bokompe na 4 par rapport kaka ya ba sentiment no pesa
oza papa lembi oko lemba ebite papa lembi na premier coup to lembi na deuxième coup yo moi so ba point faible mbeno te tika na zonga sa su papa azonga lisupo ani to sala kaka to siba na kaka ndio banda susko motiver su papa na caresse ko simba epena mabinzi na ye wana ko simba pena bord na ye donc simba makato simba mabinzi zo motiver zo simba mutu wana papa so ko zonga su na je azonga na je omona ka yaka suna bakisa ale papa pasa nini abakisi so yo kanga na ndako osala ke loko to bujaka te so papa comme contrôler téléphone à papa oye aéroport nini osala be po nini papa ozonga vandenge ni to yo sela ke makambo wana te bon papa ya bano ba 18h mais pas comme koya ba 23h 22h po osala ke loko te donc o sepelisaka papa o ningisaka nzoto basala nzoto pona to ninganaka parce que mingi ba fi mingi ba bi ko ningana na mbetu te bozo bomager makasi bob manger makasi nager bob manger te et singo sa nini o motivera papa malembi ozo motiver papa donc nous on va dire que ozo motiver papa so mon papa komi yo po komi que c'est pas merci papa merci pour commission pour na tondi papa aussi on m'appelle merci pour mon ba tonton misu pe baza ba jarke ya robima ba ninga na bango mibali elo kwaneza mabe o mona papa awabima na muninga ne mubali eza malade eza bien te yo zo beta muninga na ozo siba muninga na sima ozo siba ina sima oyo kaka sentiment nini papa nanga po mwasi na mwasi balinga na kate mwasi bonga na mubali po nzambe mutakela yo komi ko nzambe yana sens oza bovana papa abengi mbanda bano etabe mwa mbali sentiment ni mbambel boyo kaka po nga mwasi ko tsanga misapi te po na yoka sentiment te po mwasi bongi na mobali mbala bongi na mwasi mais lelo eka musanga mona ba jeune ba tonton ana ninga ne mobali o basala ne ba je wana en plus zo plaquer na Nice sentiment ni yoka kaka papa boye ba ke woni meblu malade ils ont meblu malade makasi po Nice ya place ebimisa salité ils ont même malade ya omoni mingi to loba kaka likamba sa tabu na biso to lobela nyonso likambo etali nyonso mutu ayoka soni te nini te loko te donc émission sa tabu to kana biso to loba o eseki ya kobombama to yaka ko partager no ba conseil oyo po oya yeba kite azo mwa ndambu ya likaniste ya lite o to pesa bino pe omoni ke to na défaut to bamba mingi bo benga biso bo te pe biso po biso pe to zo pe ndaksa ndambu ya bino bozana ngo to aka te po to za mibali ya batu te pe te po to séduire te pe te po to sa ni po biso pe to na mibali na biso mais a condition za ka ke po mingi mi bazo benga biso mi bazo tine so ba vidéo ya banzoto na bango eza bien te po nzoto na yo ebongi na mwasi na nga pe nzoto nga pa mobali na nga donc faut komi yeba ndenge nini ya rozala na mwasi na yo ya yeba ndenge nini ya rozala na mobali na yo mingi to ngeto lobela émission lelo ya ngona mais pona ba papa nde to bike papa ali ko plaquer muninga ni mobali na yebike mbala sima nde to lobela ngo eza na be convenient nini ba réaction nini o yaka na sima ya ko sangisa nzoto entre mobali na mobali donc o yebika sala eloko wana atika aluka pena mwasi donc ina sengi mingi na tout ba lika lema bo continuer ko s'abonner bo s'abonner vraiment le luka yangwana donc na ngina loba bye.